Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo nezabino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jimmy Mukende Oumela KNB kin eleki partout rien à dire toi on a tant à convier parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kutana ngo KNB Telema qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zape, te so kutana ngo check au Vandi. Bon début de la semaine, on a bino balanzi ya magazine. Kinshasa na biso, po ezo le mbate ko pesa bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Nanyame na Niger et Sika Azali na 33e sommet à Union africaine, président de la République Félix Antoine Tshisekedi a solo lité tête na Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud. Babeta qui ma solo ya échange économique entre RDC na RCA, situation sécuritaire na Est ya RDCP et intéressant qui bango. Honorable Mike Mukeba a sengi la Cour constitutionnelle, Papé ça est arrêté na yé, surtout a sengi na la population quinoise, va se mobiliser pour na ba benga na batuwa na nyos. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya Mosala mabe ya kosakana te bazuzi wana esengeli kobenga na bango tokobanda na bango moto balongwa nayebisi yo ndeko bino bazuzi Benoît Luamba nasi na tui lokwa ndeko die donné banga obokati nasi na tui lokwa yolakisa te bokosi na kopesa yango akokisa bino soni bosambisa mokoni na mayelo bosali ya mabe ya kobungisa dossier po boya kotia na liste définitive nasi na yebi yango bokosi mosambeli nanga akomeli bino bopesa ngai arrêt bokumbelo kona bino wana journal officiel était lokuta bopesa ngai na noire na mona yango na yebisi yo bazuzi oyo na landi likambo Pierre Lumbi alobi esengeli kotelemela bango kolongola bango wana baye pona koboma mboka babomi mboka batie chambre spéciale sous poto et ali mawa yango na koloba na yo awa te na kosenga bango arrêt mosambeli nanga komeli bango omona api na tribunal na cour constitutionnelle mobimba registre o bakomaka so bakati likambo ebungi banda mokolo mine te lelo ezomona te banda mokolo mine registre ebunga emonanaka te nayebi yo batata oyo babandokia te nga natengeli yo mingongo nga nazwaki te moto wana oyo nabengaka kamama oyo alobaka te moto polele ayebi so mingongo boni azwaki kamama moto polele bongo ayelaka te moto eloko ezanga yawa eyali te mopepe na mopepe ayebi so azwaki mingongo boni ayebisa yo nga na bino azwaki 8070 fois yebisa yo te aota pe mwasi na epe abana eba benga honorable moyibi moyibi badinga bakoseka ntango baba moyibi o mokeba mosala ne kofinga bato so moto ayibi eloko na okombone nani mokeba ekofinga moyibi azonga mpe boyoka bato abenge honorable naye bato basaka epa na ye mosuku okomone micho so ba honorable moyibi honorable ta moyibi ayibi eloko ya mokebai moyibi bolukelanga ko mosuna benga to bongo la lingala yango ayibi eloko na ngai batika kobenga ye honorable tata wa moyibi awa so na zwe eloko na kimi na ngomba babelanga moyibi te ebongo lokwa siège bamonaka yango te eyali babengi na lekota li français immatériel
eloko soko na yibi yo nde diamant nde na yibi so ba yibi nga siège moto na moyibi te nde babaka moi so moto yibi so l'état o ali détourner moyibi détourner wana bato le kota li français ngala obenge na ye ayibi mbongo abula matari moyibi lokwa ye ayibi libonga na ngai kombo na ye nani moyibi mwasi na bana na ye sebe ba ye batata bango nani moyibi. Lobi na tata Raphaël Monseigneur Fridolin Ambongo alobaki que azali prêt pour travailler na pouvoir en place combattant na combo abeshole asepeli makasi toyokai. Papa Fridolin Ambongo foyer baké babengi berger et le berger en d'autres termes c'est le pasteur, il doit être au milieu du village et ça na capacité to na pouvoir ya Fridolin Ambongo te copier sa position ya président de la République. Il y a des institutions où esengeli koyeba makambwana. Mais papa journaliste, faut peuple congolais yeba histoire. Na 1990 melenzala na Congo ezalaka te. Mutayaki kokoisa kao c'est l'église catholique. Na boyi na tanga suba kombo awa pona moni bango ke bakomi ko sala repentance. Mais soki jour ba commission na buzoba na banda ko détailler ta na 1990 mutazwa ki portugais comme premier ministre na kombo akengo wa Dondo ezaki tel monseigneur. Lokola ba changer pour l'intérêt du peuple congolais, mieux vaut tard que jamais. Merci beaucoup Papa Fridolin Ambongo, n'ayez besoin d'accompagner vision et chef de l'État, mais qu'on s'en a soubéré Rosago Salawanate. Naïbi beke, baboko layo na Papa Jano Bemba, Ndozo Luka, Jano Bemba pe asala na pouvoir. Ce n'est pas un problème. C'est le président de la République, oh aloba qui n'investit naïe, avant que même cour constitutionnel a prononcé, et ça qui na siège à IDPS. Alors je tends ma main pour travailler avec tout le monde. Ce n'est pas à Fridolin Ambongo na kobengi sa président pour travailler avec tout le monde. Et ça y était. Il y a un berger, un pasteur, un salamusala nzambe, ate ya batunza, yeso ya mukolonine. Polifeloza, loleza. Nzamba tindi alongola batuna mokila mulili, amema batuna lola. Pour le développement il y a RDC, ba combattant il y a IDPS, bandini mariage, il y a FCC na cash, kasi ba bendi ba konzimato, il pognon so ezala na intérêt à population. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya bana. Eza dynamique. Tokoki kozala na ba proche ya ba idées différentes à un moment donné. À un moment donné, pour une raison où il y a un peuple, tout le monde qui est sangana pour la cause commune, tout le monde sangana. Donc c'est pour la que tout banai kobo ya libala wanate, mais seulement il fallait pour l'intérêt il y a batunion so pour na kimia na kati ya mboka na biso o esengeli to sala pour na ko se surpasser. Il fallait tout ça la yangolelo mokonzi mboka azalaki élu par toute la population de la République démocratique du Congo, mais seulement il s'est fait que na niveau ya Assemblée nationale majorité yaki na ngambo ya IDPS. Alors en tant que mwana mboka oyo alingi kimia ezala na mboka, il fallait coaliser ensemble. So peuple apesa ba majorité te tolinga ivuma to tika bango vuma bakoka ko swata poste ata ya localité te. Mais le coup la peuple a payé bango majorité pour qui miezara libala anande salama. Bon, na IDPS eza parti oyo makanisi ezaka ya mutu moko te. IDPS eza parti o babengi mutu na mutu akanisaka na liberté na ye. Donc na minito mariage wana eza mariage na niveau ya ba cadre ba valider yango ba accepter yango mais ezopekisa pete na coin moko boye combattant mope apesa o babengi opinion na ye que asepelakane na mariage wana te netinga personnellement naza parmi bato balingaka jamais mariage wana ya FCC na cash n'est pas les conséquences de l'élection. Oui, c'est l'ami que peuple a voté présidence mais a voté par député à l'IDPS. Parce que ton côté quand Mboka est bloqué, tout ça que Mboka est avancé. Ce n'est pas logique que Bato le pourquoi Félix Tshisekedi ou bien IDPS bakakutana na FCC bakutana na Kabila. Non. Ton côté quand Mboka est ingouvernable, il fallait tout avancer. D'où Baninga bazali na majorité dans l'Assemblée nationale.
Il faut tout coûter à sur le intérêt peuple congolais. Les alliés intérêt pour la personnalité. Les travailleurs ya peine d'or na limité ba grever pour mondele azofuta bango te to landa bango. Biso tozali bagent ya société ça ya peine d'or. Tout ça là, dans la société, il y a cela déjà 5 ans plus que. Bah, publié qui loi au Yezolo, SMIG, salaire interprofessionnel est garanti. Ce que l'État a eu un employeur. À lobby, salaire au travailleur désormais c'est $5. Mais les travailleurs, l'État a non. Toko kokate employeur toko kokate kofuta mbongo wana nyonso esengeli bo sende yango na ba SMIC to bando kofuta na ba palier l'État andimi alors ça va bo bando kofuta na ba palier l'État congolais le biboé employeur a droit à foutre à travailleurs na souka les 5 ceux qui les 5 à foutre les 6 a droit à réclamer mais ça fait donc on doit commis les 6 to gréver mais tout ça arrête du travail tu dois réclamer les salaires na biso oh il y a une application il y a troisième palier ceux qui l'état oh après ce qui me il y a troisième palier ceux qui monique il carré wana l'état boy troisième palier ah ça na papier ba afficher comme ça aux bon mais biso na capacité aux bon pourquoi ya zo boya ya zana est-ce que ngai congolais na ko sala eloko wana na kati na France ou bien pas Belgique ou bien na kati Liban est-ce que ngana zana droit ya la sabato Liban pe na kangi société merci beaucoup na contribution. Africa Joyce, solution à Malili ya Mikolo Oyo, cadeau signé par Bel Esprit. Magazine Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Betesco on a satisfaire ba client nae azana gamme ya ba produit ba bengi gamme Africa Chose na kata gamme Africa Chose ango tozali na ba produit kitoko pona malili surtout ko la elanga ye tozali na ti Africa Chose tozali ti mo kitoko makasi soko meli ango ezali ko chauffer nzoto na yo ezali na éléments nutritifs très importants surtout pour na bato babela makolo bato bazaka palpitation de cœur donc tia kitoko komela yango babengi te Africa Chose tala yango ndenge ezali rouge kitoko mama mwana esengana melati o babengi te Africa Chose po yango ezali kosunga biso na nzoto na biso po nzoto na biso ezala makasi mingi d'ailleurs na tongo soko bima lili ezali omeli mwa tasse no ya te Africa Chose esungi yo ezongi so organe na yo organisme na yo qui toko makasi et puis ce courage ya kene musala yango tozali kolobake banda journée na yo na période elanga na te babengi te Africa Chose yango ke sunga nzoto na yo pe libota na mobimba Pindia ou barrage Katende elingi koloba sikoyo barrage Katende ezali lobbying oyo mwana mboka John Ngombwa azomene pona ko sensibiliser ba conditions projet ya barrage oyo ekopelisa mwinda na Kinshasa. Lelo tozali awa parce que tolingi kobeta sete na likambo moko etali barrage ya Katende na Kasai Central. Barrage oyo eumeli mingi uta 2011 na loba 2013 promesse mingi epesama pona barrage oyo mais ti lelo misala esilite et pourtant misala yango ezalaki pona 48 mois
ya pamba lelo awa nayebi te soki tokomi na 200 mois nanu esili te alors que mbongo ya musala ezali batu pe ya kosala misala bazali tozali komituna tina nini ti lelo misala yango ezosila te yango toye liboso na bino awa pona koloba te soki misala oyo ezosila te ezali perte monene pona congolais parce que congolais yo na ngai mbongo oyo ezofinanse misala oyo ezali lokola nyongo Congo azwa nyongo wana deja ezofutama mais musala nanu esili te tozo risque tofuta ba nyongo ya makambu esuki na nzela alors tobatela moi le meya na biso soki mbongo wana ba defisaki yango pona musala misala yango pe ekende tisuka parce que ekosunga pe ebele ya batu eko permettre que mboka na biso ezala kaka mboka ya ba potentiel te ekoma pe mboka ya réel. Sexe assassin de la destinée, comment le vaincre? Ezali objet, il y a conférence au pasteur David le visionnaire, il y a cité de la fidélité de Dieu. À cela qui week-end passé, tout l'andango. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Magazine, Kinshasa na biso, Kinshasa na biso, l'équipe partout. Conférence sexe assassin de la destinée, t'organiser ango na komona ba méfait ya sexe na kati ya mboka na biso na niveau nyonso. Premièrement na niveau ya développement ya mboka. Boyebi ke mboka oyo eza na bizaleli mabe ba investisseur ba kimaka yango. Alors, lelo na catégorie ba infraction totangaka corruption sexuelle. Corruption sexuelle ezo mata mingi na kati ya mboka. Passation ya ba marché contre ba rapport sexuel. Réussite na classe contre ba relation sexuelle. Ce qui n'a vu qu'à réussite na classe contre ba relation sexuelle, incidence c'est nini. Moi na vu classe mais aza na ba aptitude union sauté. Autre bengi en français employabilité. Donc ressources humaines tozala nango na pays et ça ressources ya bien té. Pona nini pona a longaki au travers ba relation sexuelle. Au niveau de l'État aussi. Au niveau de l'État tozana exemple ya Congo. Na niveau les résultats qui Zaïre. Oh et même que Zaïre à l'époque et connaître dégradation nango et ça nini ba konzi à époque wana bazala ki mingi kopesa tango na bango na ba biloko o bengi pornographie kozonga na musala production ekomi muke ba multiplier ba relation ba bureau ba tiroir et production ekiti mboka ekomi na récession ko censurer ba danse o eza érotique yango ko permettre que tout consommer moins, tout s'aimer moins érotisme. Ozo mema lelo ka ozo déplorer par exemple, il y a banawana oyo bakenda ki ko sangana bana neuf ko sangana na mwana moko selon affaire judiciaire oto ka na mboka. Pona nini et ils ont tellement vu cela librement qu'ils ont reproduit la même chose. Et cette dépravation de mœurs ezo kende na niveau nyonso. Tozana ka ya ba chef d'état dans la cas ya candidat oyo ba processus na bango ya komata na politique ezaki bloqué n'est-ce pas pourquoi pas pona nini ba publier ba sex tape na bango nudité na bango ba arrêter et bloquer ba projet
Donc la sexualité est un assassin, pas seulement des vies des jeunes, mais aussi de l'État, mais aussi des familles. Il y a aussi aujourd'hui beaucoup de familles qui sont disloquées, pour la sexualité. Donc voilà pourquoi nous venons, pas seulement tirer une sonnette d'alarme, mais présenter des moyens. Mboka ebika, famille ebika, individu babika, église ezala sauvée. Participants à la conférence Oyo sans sexe assassin de la destinée Bazanga qui malobate na suka ya conférence na Oyo. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino sexe vraiment zokonza vraiment na mikolo makasi na monde entier car na Congo na monde entier to soutenir vraiment pasteur asala akende vraiment liboso basolola ma code pastoral bango tout basolola bazala va bon ko pona ba lutter contre les sexes parce que sexe zo boma génération zo boma avenir il y a cette jeunesse c'est un beau cannabis zo avancer société à cause de la sexualité même dans le niveau du travail, le niveau des études, l'université partout les hommes de Dieu doivent beaucoup bosser il faut travailler makasi pona tolonga parce que yé moko kokate je bengi c'est des gens mususu ba soutenir yé pour balonga makambo yé moko kokate. Merci. Pour ngai na retenir que l'église a besoin ezonga na première place nango et prendre la responsabilité nango pour et amener l'une des conduites selon Nzambe pour mokili oyo ezala na kimia ezala na sécurité ezala pe na respect de soi parce que na makambo ce pasteur alobi oyo sepesi na makasi eza ke bato baza na respecté envers bango moko par le fait que nous consommons le sexe dans différentes formes, dans différentes dimensions. Alors c'est ce qui fait que la dépravation de mœurs n'a plus besoin de frapper à nos portes, mais elle est déjà au milieu de nous. Alors que l'Église revienne à sa première position, qu'elle prenne les devants pour reconduire tout le monde en conformité de la législation biblique et que tout le monde se sente capable d'honorer son prochain par son habillement, par sa façon de dire, par sa façon de faire, pour que Kinyango ait régné des Amalekis. Oui, d'abord je dis merci à l'homme de Dieu. Et nous sommes tellement bénis. Il y a une conférence à Boye pour nous avoir des amis. Tout le monde a mis une conférence sur le ministère pour moi être grand. Mais tout ce fait ma casse sur le lot que l'homme de Dieu a eu engagement pour le Bélabiso si où est important. Et tant que jeune, tant que chrétien, tout est ni autre salle. Parce que le monde actuel a dominé ma casse de la sexualité. Le monde actuel a dominé ma casse de la sexualité. Nous avons un monde où même le gouvernement va donner ça accès. Même eux-mêmes, le gouvernement donne l'accès que les femmes s'habillent nues. Les gens vont montrer dans la télévision où ils sont importants. Et ils ont moyen pour captiver le jeune. Il y a beaucoup d'importants. Donc c'est important à la conférence à Boye. Et mission la part que tant que chrétien, to se battre ma kasi pour to lukato komisa to panza makambo to zo awa to panza musika. Léopard éliminé contre Madagascar, population ya Kinshasa très docile. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino magazine Kinshasa na biso bon match ezalaki vraiment bien tobeti makasi mais to comprendre te na bati obi to kokosa la supérieure par rapport à équipe to tobeti na ngote donc to poli match vraiment passe makasi na mutema.
ezalaki nango bien bajoueur babeti comme il faut nde coach atindi bango na dernière minute nde babebisi lokola batisere wana faut pas beta alternative esali mpe kaka bien nde tolongo makambo ya politike tobosanaki yango tozonga makambo ya politike na marche na sefe politike yo osali na bamacha bon mpo tomipesa no na kani no te bano makambo ekeli bo nde tomona tolongo ide na biso tozongi mpo batyela biso baministre toyeba toyeba baministre ya mboka nde oyo bakumba biso. On est désolé. On est désolé. Bien que l'équipe avait de la chance, nous avons bien joué, mais ça n'a pas tenu. C'est tout. Papa. Je sais pas quoi dire, donc désespoir, ouais, voilà, je sais pas que les mots. Je manque les mots. Bonsoir, ça ne va pas vraiment, on ne peut pas parler, ça fait trop mal, non. Quand on a eu un football, ils ont 3 procédés, on gagne ou bien on s'en ils ont un match, les joueurs vont mettre ma carte, faute, ils ont qui arbitre, ils ont un makambo, tout à cima tombé dans ma casse, collègue. Passe ma casse parce que tu viens si tu veux perdre la souka, mais tu viens si vraiment ma casse, non. Ça décourage ma casse. La makambo basala biso vraiment, ezalaka te kocha ke na kobimisa, médiateur po ekotsa takala wana na bondi. Na football comme ezalaka te wana za desima casse. À part ça, il y a un ça. Bon, sentiment ezalaki ke to gagner, mais vu que réalité football est à la bandenge belé, to perdre, to féliciter la équipe, babeti bien, prochainement to gagner. Ibenge a démissionné na Léopard, bakongolais misusu basepeli, pe misusu basepeli na yango te. Magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya. Ok, natondi bino ba imboka ndenge bo trouver que boya bo tuna pe avinanga par rapport ya démission yemoko Flora Ibenge abaki na ko annoncer. Moi je trouve que ça lango bien. Et à m'abêter parce que attention après ça qui biso lobby wana na to bengango nini hein moni tozaki trop sur na équipe na biso ko mona ndé bande ko beta yemoko nga na pesa ki Florent Ibenge faute pourquoi parce que il a fallu que équipe pour continuer tu nasuka il ne fallait pas recoter la biso bolase wana soki bolase il ne fallait pas muteye ko embriller makambo wana ki na poka na tina robenga ngo libabe na tina robenga ngo mwindu na robenga ngo nini ayeba ke bolase to memi na biso yote yo moment oziondo za la base ya démission ya Ibenge ozomona mais et ça li passe au moni na premier match otobeta contre Polaka Ibenge asaleka classe qui est bolase wana bolase na police à équipe mais boni Ibenge on retient vraiment na match ya classement na match ya lobby à qualification hein vraiment élimination directe match dur parce que maintenant qu'on voit déjà que to minimiser Madagascar tu commander Madagascar ils ont bêta je me la pose ça quand même na mire nangai ya internet ya Facebook pe na ba groupe nangai ya WhatsApp que Madagascar to ebaki il y a 10 ans passés et ça Madagascar oyo to mona le loté oyo ça Madagascar musu to minimiser ngote ba kolisi bale na ndenge ya kosakana te en tout cas Ibenge si faut qu'à démissionner parce que et ça ba erreur oyo il ne fallait pas ça lango bon pour la biso monyango eza loisir eza coach pas ça la rachona malgré des fêtes mais le but beta qui bien malgré jamais pour la biso erreur na biso to moni ya coach jamais à sélectionner 3 gardiens mais 3 gardiens mon kaka yambi match nyonso ba misusu ba yambi te parce que meta gardien na yambi match ma position de fait comment gardien l'équipe nationale au Kolongola tan impernatité malgré ba joueur ba rataki bon ils ont trop peu sa faute mais joueur ba zaka motivé vers gardien ton gardien o yamba ba joueur ba za motivé donc pour na Florent Ibenge so a démissionner bon après pas ils ont choisi bon to senga na son excellence ça lui baluka kaka coach ya bien a reprendre pesa biso ba titre pour ça mboka sans ba titre moyen to réussir à te bon
Pour moi, pour mes maisons en Gotin, ce Monique, il a fait autant d'années et il a produit des bons fruits. Et là, c'est un tanango. Ce Monique vraiment n'a sa place telle que Simbité, autant mieux déposer quoi, et partir avec toute la gloire. On le félicite pour hier. J'ai aimé le classement. Les pénaltys. Donc, Kolo ou bien maître, na kata biloko wana aza penzate. Aza penzate. On a normal parce que ils sont des Congolais. Faut le moto comprendre. Toi ma bé. Ibenge waka to finga ibenge soki aki asali à côté mat bien ibenge côté. So ibenge à côté ma bé, à côté pe ma bé té en réalité à football. Na to monaka Barcezo pour là. Est-ce que vous avez un coach, vous avez un coach, il y a joué en réalité à football. Mais pas dans la CP, il y a un peu de temps. Mais ma baronne son finale, tout le monde a payé. En termes de bilan, vous avez coaché pendant 5 ans. En tout cas, le bilan est un peu négatif. Parce que le produit est le roté. Tu as toujours éliminé et puis les joueurs vraiment performants. Système de jeu collectif exact. Équipe type exacté. Bon, démission pour l'anglais pour la monnaie au normal parce que à peu moi tanae à peu près 4 à 5 ans. Donc à celle tanae normalement il faut qu'akende akende paiement mais pour l'anglais pour la bilan nae na rolo baké ils à moitié plein puisque Monique c'est depuis longtemps depuis Watunda. À conception à niveau, il y a comme si tu 3e place na Cannes. Il est payé, tu 3e place. Il a un côté un peu moins mouké, ça va. Mais pour la démission, c'est normal à Kende, comme ça, nous soyons à paix, à me rappeler que ça un nouveau souffle, total année équipé et au marché. Pour ça qui bongo ebele ya kolanda magazine ya biso ya mokolo lelo ekomi na suka kasi bobosanaka te kosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa na biso eleki partout. Magazine Kinshasa na biso.